Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité, la famille Sangomoko ya pasi mingi makasi. Sangomoko ya pasi surtout pour l'accord du Christ bandeko nangai. Ezo sala pasi na niveau moko pas possible. Sangomoko ezo lelisa. Elelisi ebele ya batu oyo bamikotisaki surtout pona kosunga papa Patrick, pona ko prier pona ye, pona ko soutenir ye moralement. En tout cas bandeko nangai Sangomoko ezo sala pasi pe pasi pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yelelo vraiment na meme libino papa Patrick bandeko nangai Sangomoko ezo sala pasi pe mawa na motema. Makambo eza ya pasi bandeko nangai, makambo ezo lelisa, makambo ezo sala pasi et encore pasi na motema bandeko nangai Sangomoko ya mawa makasi. Mais avant to kota na mwa sango na biso wana ya makasi bandeko nangai, na kolingana nous na sensibiliser batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ekosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge tomesana tozwana no bakiti to vanda bamakambo ya bongo ezalaka bien tozu bakiti na biso to vandi. Kote mosusu tia mwa mai ya komela, tia mwa jus na yo mwa sucré ezanga nango te. Biloko ya kolia nde tokolia te bandeko nangai. Moyen to ya kolia ezate tango batu balilaka moyen kolia ka ezalaka nango te, yango biso pe moyen to ya kolia ekozala te. Ka mwa mai na bino, mwa sucré na bino, mwa jus na bino, en tout cas yango wana tokomela lelo kaka. Kote mosusu pe tozolanda makambo ka ndenge ezokende bandeko nangai. Eza na message moko ya mwana penza ya mwana ya papa Patrick o ya uti kotika biso. En tout cas aloba message moko etushanga na motema. Etushanga na motema. En tout cas bandeko nanga nazotikela bino nanu message wana boyo kaka ndenge ezalaka boyo kango. Et après ça bandeko nanga nde tokozonga topesa bino ba information nyonso tout kandenge esengeli na niveau moko na système moko ya bien makasi. En tout cas bandeko nazotike la bino message, on se retrouve juste après. Oh mwana ya papa Patrick azolo babandeko nangai toyo kakaka na système a bien. Oh cher, les a passé. Sois forte ma chérie. Yo, Zando. Yo, mwana nzambe. Yeah. Yeah. Yeah.
Eza pasi bandeko nanga wana message ya mwana ya papa Patrick bandeko nangai. En tout cas bandeko nangai kokufa papa Patrick ebele ya batu biso nyoso esali biso pasi na motema. Yango nalobaka nanga ka chaque jour soki oza mwana nzambe ba signe ya mike emonanaka. E olakisa penza ki no oyo penza aza mwana nzambe bandeko nangai. Liwa ndenge papa Patrick akufi bandeko bino nyonso toyoibaki ndenge nini papa Patrick asouffra. Azalaki na États-Unis abando sala msala nzambe kandenge zalaka na kosala ayaki ko découvrir que azalaki na maladie ya cancer. Bandeko nanga akota ba hôpital ya États-Unis wana basungaki yete jusqu'à ce que ayaki koma na niveau moko docteur na ye ayaki ko déclarer que non otikali kaka na 1 mois. Siko na 1 mois na ye wana en tout cas ye na kosambela azalaki na kaka convaincu ya kozonga Congo. C'est ainsi que ayaki ko sensibiliser batu basunga ye na mwa muke azonga na ye Congo. Bandeko na biso pe ya ba Congolais ebele basungaki ye eza na batu mosusu kutu benga biso to pesa numéro ya papa Patrick. Ba souteniraki ye penza jusqu'à ce que Nzambe ayaki ko sala grâce papa Patrick ayaki pe kozonga Congo na biso. Bandeko nanga tango azongi kandenge zalaka bazolandelaka ba traitement na ye plus prière ba traitement mbambongo ezalaki nango ebele o babando senga talaka ba hôpital na biso eza ba hôpital moko ezalaka nango moins cherté eza ba hôpital moko ezalaka nango cher mais malgré ça Nzambe ya lola abandaika komona na komikumisama. Donc bezalaki kana batu oyo babando tindela papa Patrick bambongo aosalisa ba examen ba kisi ya kosomba zo sombaka jusqu'à ce que il y a même pas une semaine oyo basalaki ba examen nyonso bayaki ko déclarer que cancer esilaki. En tout cas ezalaki esengo moko ya makasi basalaki kutu na ba prière d'intercession pour na ko remercier Nzambe kandenge ezalaka. Et du coup lelo ka na tongo baye ko benga biso pona ko yebisa biso ke papa Patrick akufi. Yango na tielaki bino message ezaki message ya mwana ya papa Patrick abandaye ko expliquer ndenge papa na ye akufaki. Papa na ye alamukaki na butuka ndenge ezalaka ka kosambela azotsenga ba garde bazalaki kuna donc ba infirmière kozala wana basambela ka kosambela bandeko na ngai. Après kaka prière papa Patrick akieka na mbeto asengi infirmière moko atia ye na mbeto na kotia eka na mbeto akandika miso nde place papa akufaki. Wana nyonso ezolakisaka liwa ya mwana nzambe ezala nango ka bongo. Batu mosusu omona neti mutu alali na ye nzoka akufi na ye. Ba oyo bayebaka nzambe te yango bomonaka biso tosala na ba hôpital toyebi makambo esalemaka. Bandeko nanga ezalaka pasi soki mutu ayebi nzambe te jour ke mutu azokufa. Surtout soki comme babiso mosusu to bando to salaka night shift donc to salaka butu. Bomona façon mutu azo crier azobanga. Botuni ye ozobanga boepona nini alobi bazoya kozwanga. Bazoya bato bazoya kozwanga nazomona bango te na omona ka bilamba ya noir balati. Bandeko ezalaka pasi mais mutu oya yebi nzambe ezalaka kitoko kokufa soki oyebi nzambe bandeko nanga ezalaka esengo wapi ezalaka gu o wapi omona mutu azokufa azoseka. Batu mosusu omona sali adoration kutu bino bokanisi ke ayoki na ye bien tala azosala adoration ko aussi saka adoration bongo ake alobi na bino kakeno na ke kopema mwa muke talaka na sali adoration ebele et directement tango kolala mutu ake na ye mosusu omona ba mosusu baloba na bango ke ba ange bazoya kozwanga tana nga ekoti fona kende et soki mutu azoyebisa bino bongo peut-être 30 minutes bandeko nanga eza ebele omona ka mutu akandi miso ake na ye. Yango bandeko nanga kandenge na lobaki na émission nanga ya tongo
Vanité des vanités, tout est vanité. Bandeko, nous sommes de pèlerins sur cette terre. Donc, ma camion soto sala, to salango pour la gloire de Dieu. To salango na gloire na bisote. Parce que tango liwa e yaka, mutu na mutu akendaka na nzela na ye. Bokoki ko sala, soki groupe moko ya ba camarade bo sala ba frappage, ba tapage moko pas possible. Mais jour wa kokufa bandeko nanga mutu na mutu akendaka nzela na ye. Mutu na mutu akendaka nzela na ye. Liwa ya mutu o tobengaka mupagano bandeko nanga ezalaka liwa moko ya kolila. Mutu neti bazo beta ye faso anzo crier bandeko nanga miso zo bimaka bongo. Yango bomonaka batu mosusu osala ta na koma ata 3 jours ata une semaine azaka na koma azo lia biloko na basonde. Bandeko mutu azo bunda nzela na ye eza nango polele te. Mais pour na papa Patrick, docteur déjà a déclaré que cancer est si là. Wana nyonso tu ezola kisaka ka bonene ya Nzambe. Pona ba oyo bayaki sur les réseaux sociaux ko critiquer pasteur Patrick. Ke o boye to mona soki Nzambe na yo wana kosala bande konanga Nzambe wana sali ata soki lelo papa Patrick akufi mais elakisi ka ke non abando sambela Nzambe ya solo parce que cancer oyo ezaki na nzoto na ye akufi sans cancer. Donc wana to comprendre na biso ka ke non ezalaki tana ye. Ezalaki tana ye mission na ye ya musala na se ya moi esili. Yango Nzambe ye moko ayaki ko permettre azuaye akendo pema. Bandeko na ngai to tambola na kobanga Nzambe. To tambola penza na kobanga Nzambe. Na tieli bino photo ya Mervin. Mervin aza parmi batu oyo bayaki ko finga pasteur Patrick. Tango pasteur Patrick abando senga batu basunga ye, batu basoutenir ye kandenge ezalaka bandeko na ngai. Mervin oyo ayaki kolobaki okobika te okokufa boye boye. Sikoyo na minute oyo mutuna na ngai eza boye. Ndenge eza boye Mervin kandenge papa Patrick akufi. Pona ye asepeli to eza ndenge nini bandeko. Parce que papa Patrick akotaki na ba réseaux sociaux azalaki na ye pona kosenga batu basunga ye. Basunga ye na moi quelque chose a futaka hôpital. Mervin ayaki kolobaki no yo kokufa kanisi ke okobiko kokufa na yo. Ti lelo papa ya batu aye kokufa. Sikoyo Mervin wana na conscience na ye. Conscience penza na ye. Arobando lala ayebi ke ba video na ye tamboli to arobando lala te. Bandeko na ngai yango na lobaka ba réseaux sociaux oyo ekosabiso te. Ba réseaux sociaux oyo ekosabiso te. C'est vrai toyaka na ba réseaux sociaux mutu nyonso tu. Toyaka pona koluka mbongo na ba réseaux sociaux. Toyaka na ba réseaux sociaux awa te ke non na ye ka kosala ba émission pona kosala kaka te. Mutu nyonso tu sur les réseaux sociaux ayaka parce que azalaka na posa ya mbongo. Azalaka vraiment na posa ya mbongo bandeko na ngai. Mais toyebaka ndenge nini ya koluka ba mbongo na biso. Toyebango. Eza na batu mosusu basakanaka na bango te parce que baza basala Nzambe. Nalobaka nanga chaque jour. Toyebaka te intimité nini oyo bakotaka na Nzambe na bango. Biso tokoyaka sur les réseaux sociaux tellement que tolingi biloba loba ya ba réseaux sociaux mais toyebi te intimité nini bakotaka na Nzambe na bango. Alors babiloba loba mosusu totikango. Wana to présenter ba condoléances na biso surtout na bana nyonso ya papa Patrick. Toyebi ke na moment oyo baza vraiment et encore inconsolable. Eza pasi kobungisa papa mutu nyonso tu fierté na ye ezalaka nazala na papa pembeni. Soki ata nake na libala mobala zo nyokolanga nayebi ke papa nanga aza papa nanga akodefendre nga. Mais soki papa akufi c'est vrai biso nyonso toza bala Nzambe totiaka biso nyonso kondima na biso ka epa ya Nzambe olobi ka ke non je ne suis pas orpheline nayebi ke Nzambe aza. Nzambe aza oui même tu nyonso to azalaka pe besoin na papa na ye biologique kandenge ezalaka na système moko ya bien. To présenter ba sincère condoléances na biso na église mobimba ya pasteur Patrick. Place nyonso bazolandaka Étoiline Ines TV. En tout cas nos sincères condoléances. Nzambe alola a continuer toujours et encore kopesa bino makasi kopesa pe bino kondima lisusu ya munene.
eza temps ya nzambe ye moko akordaki ke papa Patrick akende kopema eza te ke bosambelaki na bino mais le temps dédié moyen bo échapper yango ezalaka te eloko tokosepela tokokumisa pe nzambe eza ke cancer oyo etungisaki papa Patrick pendant des années lelo ezalaki déclaré ke ezalaki na nzoto te donc nzambe azalaki nzambe ya bikamwa. Bandeko nanga pona ba o bazaka na numéro ya papa Patrick bokoki kobenga mutu oyo azoyamba na telefone wana eza mwana na ye donc bokoki toutefois kobenga mwana na ye soki bokolinga bo soutenir kandenge to salaka na makambo matanga bokolinga lisusu bo soutenir soki ndenge nini en tout cas numéro na ye ezaka wana bokoki kobenga mutu oyo penza koyamba eza mwana na ye ya mwasi eza mwana na ye ya mwasi en tout cas akosepela na ba appel na bino akosepela na ba conseil na bino akosepela pe po na ba prière na bino kandenge ezalaka na système moko kaka ya otolobaka na biso na chaîne na biso système moko kaka ya chaque jour tokos makasi. Molimo ya papa Patrick ekendo pema na kimia toyebi ke eroyo azoyemba déjà na ba ange donc ezalaka bongo ayemba talakaka azaki adorateur ya munene musala nzambe ya munene donc eroyo eza bisengo na bisengo kuna na lola. Bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ya lelo kandenge ezalaka pour ça la partage pour na bandeko mosusu oyo bayebi te ke papa Patrick akufi partage botie la biso pe ba j'aime pour ça la pe ba commentaire na bino na système moko ya kitoko mingi makasi tokolinga yango tosepelaka pe. En tout cas la famille tokomi na biso na suka ya moi partage na biso. Bye bye la famille et à la prochaine.